Et pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ qui veulent faire leur promotion dans ces sites internet. Et les Nazariens est là pour vous accueillir, pour faire vos promotions et tout ce que vous voulez. Et surtout les pasteurs pour les prédications, les frères chrétiens pour vos albums, vos disques. En tout cas, contactez le site Les Nazariens. Les Nazariens, c'est un site qui promouvoit tout le monde, hein, qui fait la promotion de tout le monde. Donc, qui fait la promotion des serviteurs de Dieu. Et donc, je crois, on a tout dit. Hein. Les Nazariens, les Nazariens, les Nazariens, suivez. Nazaréens, Nazaréens. Facture, délivrance, c'est ça, $200. Namwana moko. Mutumoko, délivrance, il faut $100. Il faut déjà au combat, toi, un faux pasteur, un faux prophète. Voilà, un instrument à diable. Oboti na satana. Oboti na yemoko satana. To oboti na baki. Na sala libala na satana. Na bota bana mine na satana. Talisa chance na loboko. Talisa chance na loboko. Le loso ki oluki bango bato wana bazaka suste. Bakenda wapi? Nde bakoma ba prophète. Nde bakoma ba pasteur. Mais ba vrai pasteur te ba faux pasteur. Na ba faux prophète. Mais ina lo baboy. Mi bali nyonso eza ko ba. Oh, na zela na nini ya misala na ba. Bonjour, shalom, très chers fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Nous sommes là pour vous servir, car vous servir, c'est notre service. Et bien, votre humble servant de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa est aujourd'hui ensemble avec vous. Il n'y a pas de souci, parce qu'on est là avec le Christ. Nous sommes à bonne santé parce que nous sommes aussi dans la joie de savoir que vous êtes vraiment nombreux sur le www.lesnazaraïens.com. Un site qui vous édifie, un site de référence, un site pour tous les chrétiens qui nous suivent de partout dans le monde entier, dans tous les 5 continents. Avant de commencer notre émission, le témoignage, je demande d'abord à la régie de nous balancer un élément pour prier à la coutume. Nous allons nous retrouver tout juste après. Pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi prend ton lit et marche nelamba na ye nasimbi nazwi guérison yango naza koinforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino lisolo boyoka na yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia na malasi ekolaki nzete
yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki qu'il y a un roi de roi yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo baargent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya nzambe bozalaka na valeur. Merci, là nous sommes déjà de retour. Ce cantique a fait plaisir à tous ceux qui nous regardent en ce moment, mais en particulier à celui qu'on appelle le docteur Alfred Copé Salom selon le cœur de Dieu. Depuis Paris, je tiens aussi à dédier ces chansons à tous les hommes de Dieu qui sont dans tous les 5 continents, mais aussi aux hommes de Dieu qui sont aux États-Unis. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, mais bénisse aussi abondamment. Je pense que je suis avec une maman. Donc, bomona kingana pasteur Pierre Okanjo, bomona ngana basali nzamba mibali, bomona ki pasteur Vincent, mais lelo nazali na maman. En tout cas, avec la maman, je demanderai vraiment que vous avez vos habits parce que je connais bien mon invité, Nayebi Malamu, beaucoup ça vraiment édifié. Voilà pourquoi nga na roloba ebele te na olinga penza ye aloba ebele benga batu benga bana elengeli nazarien ezala soko zotalango 2 ou 3 personnes et ça là bien pour beaucoup mona bisika beaucoup critiquer na bisika beaucoup encourager et ça m'a bêté. Sans plus tarder, je suis avec moi maman Rebecca. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé Zabi ngolo nzambe. Merci maman pour comprendre maman ba prière et l'équipe m'a casté ko côté na ba prière des voix ezo ko bima mingi te mais alors ça la ka fort pour matisa bana nzambe baza béni maman ngana yebio malamu. Je pense à taba 4 ans depuis na yebio mais bana nzambe ba talo partout dans le monde ba yebio te oui qu'on s'est présenté na ba kombo na union surtout. Oui, na pesi bango shalom, na pesi bango alléluia, ba bonjour. Na lingi bango mingi na kombo na Yesu. Kombo na nga na bengami na mama Rebecca de Jésus. Na kombo ya mboka bi kombo akobotama na bengami misenga. Naza mama ya bana mitanu. Na boti 3 filles, 2 garçons. Alors na mukuse présentation na nga eza oyo. Merci wana ezalaki présentation à maman. Maman a cette expérience moko pe na nzambe oyo alingi a partager on a bino et ko édifier bino makasi. Alors aujourd'hui ce n'est que l'introduction. J'ai bien dit ce n'est que l'introduction. Je vous assure que makambo ekoleka awana maman. Ce que vous avez béni, te na témoignage à pasteur Pierre Okanjo. Là, je ne suis pas pasteur Vincent, vous avez béni. Ce que vous avez béni, te pas pasteur Vincent. Restez branchés na témoignage à maman Rebecca de Jésus. Je vous assure, je sais pourquoi je dis ça. Au cause elle a vraiment édifié et puis béni. Maman, balanzambe mingi. O bazana ba mboka misika, topé bazana mboka na biso, bazo fo ba réalité ebele. Ba luka ba yeba. Expérience nini au passé yona nzambe et loko nini olingo ebisa bango na kati ya témoignage na yo. OK, merci beaucoup. Na lobi na bana nyonso ya nzambe omoni bato ebele na vie chrétienne bazwaka satana soki balobeli makambo ya satana. Bamona kaola satana aza mutu moko kaka aza na makasi te akozala zo prier ba bi détruire ba œuvre ya diable. Ozomona azo bondela ngo na bolembu obibo na expérience nga na sali ngai nazalaka chrétien kala na bane 89-90 na uti kondimela sika makambo nzambe na nefandi na kati na ngate na kweya na sika wana nazoyebisa nanu bana na nzambe bo mutu soki asali pa andimeli Christ lokola mokonzi pe mobikisi na ye asala erreur te ya kokweya puisque tango kwei oza lokola mutu sotaki mire après ozongeli sisi na sima bao babatamaki na sima mire tango yo sali retour omona bango te oza na risque babwila yo kambala moko ba écorger yo alors ngai erreur na salaki na ndimeli Christ sima nango na tiki Christ na tango wana na tikaki Christ nakutanaki na mobali na balaki tango nakutanaki na mobali na balaki bien aimé na zela libala bana na zamba bazo yokanga
na lobi te ke libala eza mabe mais na loba boy mibali nyonso eza ya kobala te et puis soki olingi obala libala luka makasi surtout mobali oyo azali na kati na Christ wa yebi Christ soki yo pe oyebi Christ ke bozala na doctrine na bino ezala moko pona ni na lobi boy na nzela na kobala mobala kenda kokotisanga na lingomba moko songolo tango to ko évoluer na kati ya témoignage na kota na ba détail na lingomba memakinga nzoka lingomba wana bango bandimeli Christ lokola mokonzi pe mobikisi na bango te. Alors c'est pourquoi nazoloba ke na kati ya témoignage nanga nazoloba na koyebisa bango vi nanga mobimba banda kobotama kino na bandi koyeba lisumu na weza lisumu te kino na koti na mariage na kobanda koyebisa bango partie par partie. Alors lokola lelo eza introduction na nzela na libala kokendo kota na église songolo nakenda kokutana na Satana nakutana na Satana na sala libala na Satana na bota bana mine na Satana na kati ya ba détail nde na kobanda siko kofongola yango moko yo mto zolandanga litato liyo kozana na 6 parties. Première partie na kolobela sur les liens familiales singa ya libota bato ebele bayokaka singa ya libota bamona kango lokola makambo ko ezoko exister te menga na vivre na moni conséquence ya singa libota singa ndenge nini ebebisaki vi nanga to bomoi nanga wana ezali point ya liboso na singa libota na kopesa verset 2 Samuel chapitre 13 verset 11 au 14e verset. Na leki na deuxième partie na kolobela sur l'ignorance. Bien aimé, l'ignorance tue. Kozanga koyeba ezoboma. Kozanga koyeba na ngai nde salaki ke na bolingo mobali wana nandi makokota à n'importe église nini. Lelo nazo ebisa yo manseur ke ba église nyonso tozomona na mokili mobimba nyonso eza ba église te nyonso eza ba église ya Nzambe te. Satan ayebi bien ke bato ebele bake pa Christ. Alors ye pa kozo bato na ye na batemps passé bana écoulé to sai komona bato ebele bazotema na banzela talisa loboko talisa chance na loboko talisa chance na loboko lelo soki oluki bango bato wana bazaka suste bakenda wapi nde bakoma ba prophète nde bakoma ba pasteur mais ba vrai pasteur te ba faux pasteur na ba faux prophète. Alors bato wana ba faux pasteur na ba faux prophète voilà baza ba instrument ya diable. Tangu Satana sikuwa kozwa bango akobanda koyebisa bango bateya kaka lokola bao ya Nzambe bateyaka menase wana bazala likambo na bango ya kokanye ba âme comme mango pa Satana. Alors eze eloko esayaki nga na ignorance nanga na se retrouver na keko na église wana we memaki nga na pete e matisinga ba escalier noki nakendo kutana na Satana. Troisième partie ezolobela site de cérémonie. Cérémonie eza bikila kila. Bien aimé nazoloba na bana na Nzambe bazokanga na mokili mobimba. Kota la dimension ya mutu te, kota la mulai ya mutu te, kota la bozu ya mutu te, ce kazolobelo Christ. Zonga otala tango azo prêcher Christ. Sima ya ko prêcher Christ. Et loko ni nazo sala. Ceux qui sima ko prêcher Christ, ozo mona mwa bikila kila. Mwa ba cérémonie kondima te makamwa neza ya Christ te. Puisque ceux qui t'ont côté même na kati na Bible, tokuta ba kombo a Christ, Jésus Christ, ba Christ, ba Jésus. Et ça na ba kombo misato na kati ya Bible. Ozo be Jésus. Ou le bi bar Jésus. Ou le bi justice Jésus. Ou le bi Jésus Christ. Alors na ba Christ mi balé oyo. Lelo ba faux. Bazo sala musala mingi, bazo tanga ba Jésus oyo. O mi balé. Siko soki mwana na Nzambe azana ignorance akoyeba te. Akomona ba cérémonie kasi batangi kaka Yesu ti. Kasi batangi kaka Yesu ti. Or que Yesu bazo tanga aza Yesu akufaka na ekulusu wana te. Puisque na ba parmi ba Jésus 3, un vrai Jésus azali oyo amataki likono na nzete. Waso paki makila
pour na mokili mobimba bazala sauver. Alors, quatrième partie à témoignage, ils ont bien sûr l'alliance. Alliance be boyokani. Alliance ezana bato ebele bakota na ba alliance démoniaque. À cause ya ba cérémonie, na ba faux églises, na ba faux prophètes, na ba faux pasteurs. À se retrouver à côté na alliance moko ou à kokaka ko bimana kati alliance wana te. Tant que tu as des détails, tu as des makambo nyonso wana na zoloba. Cinquième partie, ezobela likambo ya délivrance. Yom tozolanda nga na mboka mokili mobimba bisika nyonso zwami. Bien aimé makambo ya délivrance, lelo kotisi mobulu na vie chrétien ya bana na Nzambe. Makambo ya délivrance okokota nganga, okuta nganga. Nganga ko mutu ya soloka. Azolobela pesi la délivrance alobi soki oyepa na ngai. Pesa boye sala boye na osalelo délivrance. Mais ukoyeba même Christ aloba ke batwana bokoyeba bango na nzela na nini ya misala na bango. Tamu yokoti bazo peso na no prix. Facture délivrance eza $200 na mwana moko. Mutu moko délivrance na yo il faut $100. Il faut déjà comprendre déjà que biloko yo eza ba oyo Christ aloba ki wana. Délivrance eza ka kokoya te kola muko popoli mabele ona lekaki na délivrance. So ba lobeli ka mo délivrance ezele ko mususu. Tant que kota na mozindo ya témoignage na collecte délivrance ya mutu. Lo lengi ninga na passa na délivrance. Yo ko luka na délivrance te aussi longtemps que oyebi na note ke ngai et si kanini nga na kangami. Et sengeli oyoka nanu na koyoka nde o découvrir que ngai c'est-à-dire na isika oyo naza nanu ya kokangama. Wana sekonde obandi ba prière ya koluka délivrance. Délivrance c'est ça que okomi au futimbo. Batielo loboko aussi délivrance. Non. Ce que ça la kabongo ngana kwa kokangola mate. Puisque kozala amoureuse ya Satan. Kobota bana nae. O kangola ma. Lelo banda ko sakola Christ. Eza makambo apetete. Maman s'il vous plaît na kati yote bandeko balandaka biso bazalaka vraiment na ba préoccupation omoni soki to lekisi to zoloba des introduction soki to bito leka et ko memela biso pe likama tango zoloba ke obotina Satan po l'air to mona même na ndako mwana sel kam yo wana milimo sa tous yo Satana yo so yo lo zoloba ke obotina Satana oboti na ye moko Satana to botina ba disciple ne moi nuance na faut déjà ne bandeli bandeko ba luka ko comprendre yango oyebi ma sœur na monde ya molili Satan aza lokola père tata aza tata ndenge tozoba na trinité Nzambe père fils et saint-esprit Satan pe aza ndenge wa ye Satan ye moko aza tata azana mwana fils de la perdition abenge antichrist azana faux prophète la trinité ya Satan azana faux prophète azana antichrist azana yemoko tata bozo kamakambu na ibse bino donc pandela maman pour netinga za na trinité ya Nzambe tozo ba Dieu le père Dieu le fils Dieu le saint-esprit Dieu le saint-esprit Satan ko la fanda ki esika moko na Nzambe Satan a copié ayebi yango bien c'est pourquoi na Satan pe yemoko aza tata le père du mensonge yemoko aza tata azana antichrist azana faux prophète ba faux prophète wan esprit wana ya ba faux prophète yango nde mutu esi ezui batalisa loboko nyonso elati bango banyonso bakomi ba prophète ya Nzambe sikoyo vous comprenez alors sima ya bao wana Satan azana ba disciple eza lokola lelo tozana ba évangéliste tozana ba évangéliste na ba église akie ko sakola akie ko luka ba âme aye ko memango epa ya père epa ya Nzambe ti bango pe Satan pe azana ba disciple na ye eza banganga batu ya soloka nganga tongi mwa iloko na ye atie mwa elamba na ye akomi kombo awa nazobikisa ba maladi nyonso nazana pouvoir mami wata ye wana disciple ya Satan so ba disciple ya Satan ezelo comme souste banganga nyonso wana baza ba prédicateur ba bazokende kotalisa Satan vis-à-vis na batu aya yebisi ke yaka na kolongolo ba malédiction na kosalo boye ye wana penza disciple ya Satan mais ngana mona kinganga te
ngana kutanaki na nganga te ngana kotaki na ndako nganga pour que tout ça la amour na nganga te ngana monaka ye moko nde muto abimelanga. Je pense que Banjo est déjà bien. Banjo est déjà bien. Donc mona kinde ye moko ngana moni ye moko na mona nganga te puisque na lobike ba disciple na bazabanga ba disciple bazabanga so yo mona ki antichrist et to mona ki perd ngana moni ye moko tata na bomoto physiquement eza physiquement te Satan aza esprit Nzambe aza esprit, c'est-à-dire Satan aza invisible Nzambe aza invisible siko biso bandimi to mona ka Nzambe ndenge Saint-Esprit to solaka ndenge ni te Saint-Esprit aye en esprit abandi ko biso makambo ti ndenge pe na mona ye aya bongo en esprit azo bisanga makambo puisque aza esprit so la biso na mona ke na miso ya nzoto na kosi eza faux Satan mutu moko asi amona Satan bona miso abonzoto eza te il faut nzoto na yo et disparaître esprit na yo sikoyo voilà Satan aza esprit yo sikoyo bima na esprit ye pas à l'esprit ndeko kuta wana bato bakoluka mpe bayeba l'air yo ozolobake oboti na Satan na osali nini wana na ndako ya libala to na ndako ya baparent na ye wana naza na ndako ya libala nasi nafandi na kati ya ndako ya libala naza na mobali mais oyo azoya kobimelanga na bata na ye azolinga ke tosala ne basorti tosala ne ozalaki bosenga na ye tango azozwanga mobali akokoyeba te puisque eza makambo ya esprit eza lokola Stéphanie olali nanga ndako moko tolali mbetu moko moto aza ndoki tango akobima eske yo koyeba okoyeba te eza na ndenge wana azali kozwanga naza na mobali na ndako na mbetu moko mais tango ye aza nanga bosenga azwinga tobimi tokei oyo etikali wana ya etikali wana eza nzoto nanga bongo na katikati ya butu soki mobali abi aningi Satan na oyeba te baye koma moma mo mobali akoningi so bosolola makambo Satan aza na barise Satan aza na barise kobosana eloko wana te Satan aza na barise tout comme na mobali nanga azalaki mutu moko andimelaka Christ te église wana eza lokola église moko bato bazondima te ke Christ aza Nzambe. To continuer kaka pona toyeba mama biso tozali kaka lokola ba téléspectateurs nenga vanja nazo luka aza ko se poser tant de questions mais azo souffler ngango na lito ingandi munazo tuna mama yo lobi ete bozalaki disons bo okoti na musala wana balobi ke Satan akokyo ya na ndako no pamba te fo ezala na lidusu o ya kotelaki na lobi na kati ya témoignage nangeza na bitendi sambo 6 ya suka na lobaki yango te eza nde sali ubie kobongola mutema na biteni 6 eza na eteni moko na lobi cérémonie nde ezaki lokola bisika makambo efandi esika sikonga na ke kofongola porte nanga d'entrée eza na nzela cérémonie nazoloba nanu malgré tokoti na mozindo ba makambo ya détail te esika ozolanda nga yo mwana na Nzambe cérémonie nyonso oyo si osala oyo ozokoba na kosala lelo sima ya cérémonie wana Satan azali atindaka cérémonie liboso na cérémonie mutu wana azosala yo cérémonie akokopesa maloba kitoko alaki omoni oyo tozosala oyo eske yo omoni awa nakotisi eloko ya mabe awa eza nango Satana te tozosalaka boye po esala boye yebeke na nsima nyonso ya cérémonie lokola Satan aza riser akotinda pouvoir moko nguya moko ezokoaccompagner cérémonie wana ntango yokoti na cérémonie mpa eza lokola motu moko ozwi déjà contact na ye porte efongwami na ntango wana aza libre ya kobanda koya kokitela yo na ntan nyonso eza kola otia antenne ti ya télévision bandokanga bachaîne à partir ya antenne soki okoti na monde ya cérémonie mbala moko fongwa. Merci maman. Wana lobaki première partie ezali lien ya famille. Première partie toza ko évoluer na eza lien ya famille. On a sali introduction na présenter bitendi nyonso 6. Première partie toza na lien ya famille. Lien ya famille. Ya mibale ignorance. Oui. Ya misatu cérémonie. Oui. Ya mine délivrance. Oui. Ya mitanu alliance. Pe ya suka ezali kobongola mutema bien sali. Merci, je pense que avec maman to sengi na maman lokola liboso eza lien ya famille
Je pense que Serge Makazo la bisinga ke ngonga na ye ezana no etikali moi 10 minutes pour que quand to sepelisa yo tozo pesa kana mukie lien famille maman zolo bakaka mukie parce que na bise ko zwa ba biki zo bakaye parce que nengo mesana ko landa ba témoignage nyon surtout eza bongote maman za na moi particularité na elle rapesa ka ba témoignage na ye maman na mukie le zolo ba lien ya famille olingo lo bani to boya ba famille na biso non ko lo ba ko famille comme grave. Puisque même Christ n'a pas nzoto azaki na famille bato nyonso na ndenga nzoto bayebi ke Christ abotamaki na Marie na Joseph pa azaki na bandeko na ye tango atikalaki na temple Marie akazaki koloba tozoluka yo na bandeko na ye tomoni yo te alors Christ même azaki na famille na ye na lolenge ya bonzoto toyebi te ke bobo ya famille nazolobela ke na ndenge ya famille esika moto abotami ezali na eloko moko lien moko ezali ko eloko moko ezokanga bango na kati ya famille pona kolakisa ke même soki bato bafandi famille okomona ke oyo alingi akokana na oyo oyo nde mama na bino bakokani mais pona nini bakokani eza na eloko moko esangisi bango esali bango nge bakokana alors eloko wana soki musisa nango ezalaki mabe ke yo bimi na kati ya musisa wana mabe eloko wana esalaka bato bakokana na famille ekobanda kolanda na makambo moto azosala ezobanda kolanda puisque eza expérience nano ya vie nanga propre singa nanga ya famille ezalaki singa ya divorce ebanda na tata nanga abalaka basi bakendeke abalaka basi bakendeke soki moto aboyeke lien eza te na likambo ya makila nga nazoyebisa nazokoinforme ke lien ezali puisque papa nanga nde azali kosala makambo wana azali kobala basi azozwa ba divorce abali basi azozwa ba divorce abali basi azozwa ba divorce mais biso toye kobotama toza ba innocente toyebi makambo wana te mais lokola toutaki na makila tata na biso to se retrouver eloko wana na kati na famille nanga na libota na ngai na bana mibali na bana basi tozo vivre même problème sauf oyo akoti na ye pa na Christ azindi penza na mozindo ndalongwe oyo akoti te azindi na mozindo azo se retrouver likambo wana esalemi ata bondeli libala ndenge nini ako se retrouver aza libanda libala yo pose avec na kati alliance famille oui on s'est divorcé qui peut avant oui c'est que bala avant za papa nazoloba makambo oyo ezali ya ngai moko o na yebi malamu tango to kota na kobanda kotia ba kofongola ba parenthèse na ola kisango polele puisque eza nazolinga na édifier nazolinga pe Christ akanye ba âme à partir de makambo nazoloba alors lokola nazolinga Christ akanye ba âme na nzela ya vinanga nakoko bomba ngote nakoloba ngo nyonso polele afeke opaza na kati ya makambo wana aluka Christ wana ya solo akota na mozindo akoluka nzambe akangola ye. Mais je pense que maman pour na yo lien ya famille ezalaki ka moko mi balete moko est-ce que ba lien pa famille koza mi balé mi satu mi ne to lien famille ezalaka moko yo kasi ko otuni malamu ma sœur Stéphanie lien wana ya famille soki efandi na kati na mutu ezozwa kisite kisi na biso bandimi ezanini koyoka liloba na nzambe pe kobondela tango mutu azoyoka liloba na nzambe we kokotalisa ye kaza na kati ya makambo wana te ke abondela aluka lobiko ya eloko wana telema ke likambo wana efandeli bomoi na ye mikolo ebele yango pe ekobota ecreye situation mosusu c'est pourquoi okuta mutu moko azaka na likambo moko ase retrouver situation wana ebakisami situation mosusu ebakisami c'est-à-dire eza eloko wana ngai tango na wumelaki na kati ya lien na ignorance nanga nalobaki na deuxième point na ignorance nanga na wumela na lien na mona kango ke makambo yango eza normal ekomelaka bato nyonso esila nango eza nango grave te mais tellement que lien fandelinga na ye komona ke na kati ya libota na biso lien wana eye kobota loi mobeko lien atelemisi mobeko mobeko bandisi ko imposer famille mobeko yayi kobota loi lien o yanga yayi kobota mobeko ya koboma bana to koboma mibali na baso oboma kaka yo moto bali na mwasi na mobali bokena mabele mwasi na mobali bakena mabele mwasi na mobali bakena mabele esalemi boya peu près 4 fois na libota na da bandeko na bakufela na basi na bango lokola liye wana tozalaka nango bandeko nyonso bayebaki nzambe te bayebaki Christ te bamifandeli basutuki oyo akei ya mibale nanu bamikolo na biso ya mibale mabale esila bayaya ya basi
esili wana divorce kaka muto zo salati parce que divorce atali afandi muto amina sakaya azate divorce akoli divorce akoli atie misisa na kokona na yisi koyo aboti nini loi mobeko siko na bandi komona o abali aboti mwana liboso ya mibale ya misato koloba koma na mwana ya mine mobali akufi mwasi akufi. Est-ce que koko sangana pe to koko pesa ka te ke lien ezaka na famille ya bino ou te ka na famille na bino to ko lo ba pe te ke ba lien wana e ba nako kutana na famille ya mobali po Joseph na kati ya Égypte ata kwa kutaki makam l'air ya ye na o ya ye amemaki bénédiction na kati ya Égypte. Est-ce que mibali nyonso yo ba famille no ba nako kutana ngo ezaka mibali ope baba ndeko ya ko bakisa likola loi bazo bakisa pe ya bango toni ma sœur Stéphanie otuni kitoko makasi. C'est-à-dire ndenge Satan asala kamisala ayebi par exemple ke libota mobimba baba tunanga na sena kangi bango bazo vivre na se alien songolo ou bien na sena mobeko songolo lokola bango bazo vivre na kati ya iloko wana baza ba ignorant ke baluki angote bokango la mi ya iloko wana te Satan ko sala ndenge nini Satan ko cible na mwana ya garçon ya libota esika okende pe po abala akende ko balaka na libota wazana ba problème elingi ko kanana wo ya biso pona nini tango okende ofanda bango mibale sika moko Satan azana na privilège ya ko continuer na misala na ye na kati ya batu wana mibale c'est-à-dire on dirait baza ko tinda biso na adresse o bango déjà parti na monde des ténèbres basi ba préparer mutu akeko ko te sika wana akeko tango makambo ezakuna nawo ya uchi nango kotoyo basangisi puisque bible elobi ke mibale ba okoma moko lokola makila ya mwasi ekoti na makila mobali ya mobali pe ekoti na makila mwasi te basangisi makila wana te opa uchi na makila weza na lie wa uchi pe na makila boye ekoti na kati na bango babandi ko souffrir na likambo moko. Maman tozongi sima mukie donc tozongi vraiment sima makasi ozaki déjà muto yebaki nzambe ozaki déjà muto ozaki chrétien olobi ke par après oyo kotika na nzambe oui avant tokota na makambo ba lien bato ebele mpe batika nzambe yo otikaki nzambe mpona nini eloni esalaki ke otika nzambe avant tokotana na bamakambo ya balien ya famille ezala mpe ka lien oui nakokoloba boye mutu nyonso oyo akoti na makambo ya nzambe soki azoluka nzambe kati na solo te nazobisa na bana na nzambe nyonso bazolandanga na moma oyo soki okoti na makambo ya nzambe bien aimé mon frère ma soeur kota na mozindo kota corps esprit et âme eza na bato ebele akoti na makambo ya nzambe lokolo moko eza na kati lokolo moko libanda ntango oza lokolo moko na kati lokolo moko libanda eloko moko ekochange na vie na yo eza te mutu akokopambola yo okokoseme mingi na nzela koseme na yo ozwi lipamboli kozwa lipamboli eza te ekala délivrance eza eloko mosusu ngai natikaki nzambe nazoba likambo ya ignorance ntango nandimelaka Christ nandimeka na église moko ya chapelle de victoire chapelle de non chapelle de victoire eza église ya liboso ngai nandimela Christ lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai na Kinshasa donc eza mwana Kinshasa awa na boulevard oyo ya biso ya monene na entrée ya sans fil nde place nazala kofanda nde esika chapelle de victoire ebandelaki na boulevard wana kota bicalyptus eza na ngambo kuna na ngambo oyo ntango nandimeli Christ c'est-à-dire mutu soki andimeli Yesu aza bebe nazalaki mutu nakoli na liloba te c'est pourquoi nazobisa bana na nzambe okoti na makambo ya nzambe luka profondeur ya parole oyeba nzambe na mozindo oyeba makambo ya nzambe na mozindo kolinga te otikala na kombo ya oza chrétien na ta makambo ezo ya makasi nde omipesi penza po ozoluka ozoflate nzambe apesi eloko songolo non bondimi eza ndenge wana te mondimi azotikala mondimi ezala na temps ya pasi ezala na temps abondance ye ifo akangama na nzambe aluka nzambe na dimension oyo esengeli kakutana na nzambe ke nzambe asunga ye ntango nandimelaka na temps wana nazalaka na bokristo moko ya likolo na mipesaki mais nazalaki nani nazwi mpenza expérience mpe kokota na mozindo ya liloba te nayambaki likabo natonisamaki na molimo mosantu likabo ya liboso nayambaki ezalaka interprétation de langue so mutu alobi munoko nyonso ngai na interprété mais na kati mosisa ya liloba ezalaki nano efandi te alors ntango naye koyokaka mwa matongi moke mwa makambo moke mwa persécution moke mpo na ngai namoni ke no makambo yango nzambe boye te ngai natiki na ngai yango nayebi so nyonso azolanda nga soki ososangage na makambo ya nzambe
malgré difficulté ba épreuve ba mbonge na makambo ya Nzambe kotika te osala marche en arrière soki ozongi na sima tala kozonga na nga na sima sata ya mainga na maboko mibale tango na zongi sima yebiki tango moto akwe azongi sima aza na bosenga ya mobali ala yeko tinda mobali we utaki na adresse na ye moko wako akende ko kotisa nga penza na mozindo ya makambo na zolo balelo na yende mobali te ou plutôt bokabwani te makambo bandi vraiment ko évoluer makambo bandi ko évoluer. Merci. Merci, je pense que les autres qui ont l'introduction, na Serge Makazo, la qui derrière la caméra, maman a introduit. Je vous assure vraiment que vous ne tirez pas dessus parce que je connais la maman, je connais aussi ses témoignages depuis longtemps vraiment. Là, maman a 4 ans passés. Donc, ce qui est maman pour que yo ose la kaka béni. Voilà pourquoi dans ce témoignage yo na otika vraiment maman loba ebele nga na tout la bino kaka ba question. Mais avant de clôturer, je demande à la maman pour na lelo maman clôture nos années bande ko batikal bazola bazani. Clôture nanga nazo ebisa bana nyonso bazolanda nga. Bana nanga bande ko nanga bino nyonso bolanda nga. Boza la poser. Lelo na pesi bino lokola introduction. Na ba 6 points nga na pesi bino. Tango to kokota siko na kofongola ba parenthèse. Na yebi ke Nzambe nanga na obino bokoyoka yo muto lembaki ozaki déjà na bolembu na makambo ya Nzambe na umeli mingi na persévérer na luki Nzambe mais problème nanga na zo solution te na oyo koyoka na biko koluka Nzambe na dimension mususu na dimension yo lukela ki Nzambe so ile kamno zo solution te quelque part ba loi ezaki nano ezotikala na bomwe na yo quelque part lié wana nde saye kelika mwana ozwa yango te mais tango kolandanga na ba détail bien puisa na kobisa yo ndenge nga na salaki ndenge na bimaki ndenge Nzambe salaki boye na boye nyonso to banda kozonga na ba référence biblique na biki kozala béni na lelo na pesio kaka mbote na pambolio na kombo na Yesu oza la suite ya témoignage okozwa yango na mulai na ngo pe na mozindo nango que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Maman arobé te la bino masolo Bible était arobé te la bino masolo oyo alekisi na Nzambe oyo ya yemoko. Alors ça vraiment branché, restez vraiment branché sur le www.lesnazariens.com. Voilà pourquoi je tiens vraiment à présenter ceux qui parfois au cours il y a témoignage au moment qui place mon dossier les CPI ça qui été n'a présenté bah excuse nanga et toujours il a ba remarque na bino toujours il a ba encouragement na bino et que ça la biso malamu ya ndezo ça la biso to uta musika te on mama ti bisika oyo azali. Ceux qui osali na ba question comment ceux qui osali pe na ba remarque ça là ceux qui peut ozo moi que tozo ça la bien te lobé la biso parce que j'avais dit ça et je dis ça je le dirai toujours que les Nazaréens ezandak oyo tozo tongango na bino. Donc mutu na mutazo na moi Pierre na ceux qui la humble servant de l'Éternel aibo lobate na za mutu zongi sanga na nzela na koyoka yo ceux qui pe na yebi koloba pona yo lobé na kaka oyebi loba. Je pense que pour aujourd'hui, j'étais vraiment ravi. Joie Isaac nanga koyeba ke bozala qui vraiment ébélé pour na bolanda biso. Tokomi na suka derrière la caméra c'était Serge Makazol et puis na montage c'était Lido Pro. Oyo azo sala ke les Nazaréens mikolo yo ezala kaka ndenge bozo monela ngo pe ndenge bozo lingela la yango. Je vous aime tant au nom de Jésus. Je salue tous les hommes de Dieu qui nous suivent depuis les États-Unis, la France, dans l'Europe, Mobimba, en Afrique, Asie et Océanie. Donc, Nzambe Nabino Apambolanga parce qu'il y a toujours supérieur né Apambolaka inférieur Nzamba Basali Apambolanga. Merci. À la prochaine. Pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basotoki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu
Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi pro toli e marche nelamba na ye nasimbi nazwi guérison yango naza préforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino lisolo boyoka na yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia na ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki kilia roi de roi yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur kosengasengaka te poza na valeur nzeta mibale alobi nga na kokola bokatanga ebongo bosala armoire nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batiyaka makomi ekolaki nzete bakati yango basaleli yango bwatu batie na mai malili elanga se na nzoto na ngai mvula enoka naza kaka na mai babosanaki kilia roi de roi yesu alingaki ateya maloba nzambe amataki na kati ya bwato ya betelo ateyaki maloba kitoko ya nzambe etuluku ya bato bayekolanda yesu bayoka maloba kitoko ya nzambe na mombongo na yo bakliya bakotonda na mosala na yo bato bakotonda mokolo nzambe akobalisa yo bakoya mokolo nzambe akobotisa yo bakoya binemi na yo bakokoma bafanatike baye bacolaka yo bakobeta milolo nzeta misato atali mpe alobi nayebi lobi na ngai nga na kokola bokatanga te botikanga molai nayebana nanga mokili mobimba ekolaki nzete bakati yango babwakaki yango na kati ya balabala babosanaki kilia un jour jésus esengelaki ya mata na golgota balokoti nzete basali yango croire babakeli yesu na ngomba ya golgota ndeko bisika nzambe akotombola yo ndeko bisika nzambe akotika poto bazala na amerika bakomona soki baboyi komona he ebongo soki baboyi koyoka he bozalaka joseph palibota na yo otambolaka na bilaka ya nzambe okokufa te kino yokobala okokufa te kino yokobota ndeko na nga